n'oubliez pas de vous abonner sur Destiny of Africa, le destin de l'Afrique. Pour naba nouvelle, pour naba bilonyo sodak. Mbotse bandiko batali ya Destiny of Africa chaîne nabino mboko babi Destiny of Africa production avec Césabo Lopez Césabo Destiny of Africa chaîne nabino mboko pesa bino information à la source Ndenge to pesa bino babi ils ont rendez-vous à donner recevoir donc cela veut dire confiance to pesi musala ils ont ka bongo to mesala mingi et l'on a agence Amir derrière la caméra, c'est lui qui tient la caméra, qui coordonne la main du maître dans l'émission. Tout bien, design bien, editing bien. C'est grâce à agence Amir. Peace and love mon frère, on est tous ensemble. Aujourd'hui, tous en plein bon marché. On a un décor, on est donc tu as un bon marché. Si tu as puis sentiment à Kinshasa, Maramba Kinshasa, secret à Kinshasa, Fanny la minute, ultima poto, ultima par-ci par-là. Mais tout un bon marché, cheta, nini, tout qui m'a publicité, mais m'a bien allé donc pour se perdre vraiment. Tout ça, tu as appris à découvrir artiste manco, bourré du talent. Au bino boyebi, parce que bino otin d'Arabie toujours dans le terrain pour tout la bino information à la source. Puis les lots tu quitter les bino à la source, tu déplacer à Maka, c'est un mot et Maka c'est bête mais quand même tu quitter dans le terrain pour tout la bino information à la source. Pour découvrir artiste talent et longo. Na biso na ngai ensemble na bino abonné à Destiny of Africa production pour découvrir de qui il s'agit na 4e émission oyo balobi abonnez-vous et puis apprenez à vous abonner massivement na chaîne na biso Destiny of Africa production avec Lopez Césabo force plus force égale à force. Découvrons l'artiste et puis on se retrouve juste après. Babi nega to epsaki bino babi découvrons l'artiste hein to découvrir l'artiste elongo na biso na bino. Quand on est au artiste, il y a un quartier, un secteur. Artiste, bonjour. Bonjour. Au travers le monde, tellement ébélé, parce que vous avez abonné à Destiny of Africa Production. Nous Césabo Tabel. Césabo Tabel, Dada Markwe, fondateur de Destiny of Africa. La personne Mbote Belé, Kajulu Samba, la personne Mbote, Babi artiste, la biso yeoyo. Tu découvrir ensemble Nabiso, tu de qui il est et puis ayo ça la nine na émission Nabiso à Loire. Artiste bonjour encore une fois. Bonjour, na pesi bateau tout bateau partout dans le monde à Paris, Afrique d'ici, de Banmassa tout bateau et puis Giro mobile à mwindo bateau ngai donc si yumbia zawana na bateau la capo Banmassa bazo za mabele na ngai. En direct de Kinshasa, c'est bien moi coach Nickson. Donc na pesa marambo ezo pesa ma esenga to pesa. Ya ngomo za awa disque c'est Sili tout ce qu'elle tourne de bisasko son moro yango tozawa pour que tout le bela batuto yo ba ibité to informer quoi que puissance ezoya quoi ba puissance ezoya mais ba iki baza au travers le monde ba abonné na Destiny of Africa production malasika ba mona tonton mo bogar bo mi c'est mo bien boy mais ba mi tuna kombo na enani coach Nickson yeyo Zenga di kunji betutunga di bundi dia Congo mame di bundi dia Congo ke kwise papa kina yelelo tika nabini samboko yo hey donc coach Nickson yo marambo ali tozo forcer to ça marambo et puis voilà donc tout ba ebinga tenga yo coach Nickson. Babi coach Nickson yeoyo makambo ezali vous comprendre que c'est un artiste, un musicien, un animateur également, multiple talent hein, pour découvrir on a quatre émissions na biso oyo mais coach Nickson. Babi on a coach point. Ah, maintenant ça la mise belé. Neti nani? Qui peut répondre à cette question moi monsieur? Ah, bon langa. Yoga marambo, j'en sais ami yoga marambo. Kolelate eza riska métier papa wamba kufa na sene eza riska métier osali kindumbo zunde sida akufa na terrain riska métier coach yeyo mtu ala makambo jeune wana makambo na minute na kisasa yeyo donc tozela kaka bato baya po to pesa pe makambo
Babi coach Nickson yeoyo muto na makambo zo pesa makambo yeoyo Achiko na kati ya États-Unis Achiko na peso mbote bela Achiko na États-Unis babi abali achache na Londres na peso mbote belé babi Pichu Lumière babi président ya Diamond Musique na kati ya Zimbabwe na Harare Pichu Lumière masalanga to soleil ngana na peso mbote belé au monde mamboyo famille César Bomo na Kinshasa na peso bino mbote belé mais coach Nickson lelo po benga coach nansi que parcours mo boy musical pesa la poko maboy non ubani ndenge nini si parcours ali parce que parcours ngonde nga obeta ngote po na yeba na parcours wana ti ndenge nini weba ti ndenge na beta na ba orchestre bana ba makambu ba pesa ba makambu te mo to tanga ba koma ba orchestre wana ezate wana ko mingani na osa publicité ba orchestre wana te ma ba orchestre nga kendaka ikoka ko sala publicité na ngate mo nga pena sala publicité na bango ezate na beta bana mainde to beta na ba orchestre to ye to monika tina kwani tina ba peta mike ba mobima donc inde sali pega to pesa marambo to bimisa to wana na nzoto yango monaki okai puissance margo ozo lingolo belate o lingolo bela puissance te okaki générique o comprendre niveau nini to wana ngo ce que tu as tout ça la pena et bimasco partout dans le monde va comprendre ba orchestre to beta mais moi tout ça la publicité orchestre on était bango pe ba koka ko ça la publicité na ngati na minute bando tango te orchestre kimbweni ote orchestre kimbweni donc si na parler on dit matin na beta kuna mais quand donc si on a foulinga le capé la BCBG donc si pas musique on est ça orchestre ya ba grand prêtre voilà on prend ça orchestre ba grand prêtre donc moi to beta masolo ba papa chéri ezate po ba vie wana ba talarara ba bima série WhatsApp ya te si WhatsApp ezate ba vie na ba bima on prend ba pointa pena ba vie na biso vensone papa chéri mutu pamba soda no yeyo to bunarara to sa marambo ezo senga to sala donc c'est un peu ça mais coach Nickson na habité na bi que ozana ba talent eza ebelé mais olinga ki pe opona ki animation pour anini ba jeune pe ba otala yo o pe ba linga pas animation opona ki animation pourquoi désir ya makambo oh désir ya bolingo yeah désir ne bandeli ya bolingo mon amour kitisa se motema to sala connaissance maloba mwanganga yeah kitisa se motema oh umela na bolingo sko ba niveau oyo ba petso mike ba koyemba boiti santi que taleza eza mambuteke yo na poni soki nini na sande muziki donc naza nde na alanga nzembo so esengi animation tokei so esengi chant to sali chant c'est un peu ça eza option sika eza na Congo ngam nango balobi option sika o eza na Congo coach Nickson kandi mutalango abi pétré bourrin du talent chanteur animateur ngoke pe na ndenge mo baroka mo fil banini bope bazali wana o mona peka ndenge ka coach Nickson azobe mamango mais ba o ba na information ba o ba na ba news ya musique ya Congo ba yebi que coach Nickson et le ngo na ndeko na biso Robinho mundibu bazaki bongo na lufu mais balobi balakin pe ba source mo lobi que non Nickson OK ngulu na lufu pona na Robinho akumbia ngulu na lufu po kimi na yo okimi na yo kuna otika na pour 10 semaines lisusu tala marambo na coach okimi ka na lufu awa na pesi Robinho mundibu mbote place ali nazali na lufu ngake na ko sa mamnanga ngaze na lufu na kutinde géré na simo kuna siko tema nazalaka nde pe bureau tozalaka pe bien na grand prêtre asaka pe ba mamunaye ndeka kishase ezalaka communauté Robinho amemi ngai ngulu na lufu na kamwe donc ngake na sa mamunanga ifana sa mwa mamu kuna batuma otaki ngola nde senga na zala na zapi na ndule ya Robinho mundibu elekaki kitoko donc c'est un peu ça eza na ndenge teke wonga ngulu bat basaki ngala keneza ba nzete ambila loma mapawa ba kanza molosa bangonde basali ke nazala na lufu nazala wana mambo ezaki bezali teke ngulu ezaki tokutana ne na grand prêtre azaki kuna ne sela kake tozala na donc yo tikali ngala lobit ngala kenda ko sala cop nanga OK opo nakendaki na ete mais OK ngala kutaki bango kutu nde na lufu OK opo ngala kutaki bango na lufu donc na sisi mamuna na kenga mwangola na sisi epi nazonga kishasa soko chete mbetu na nzete ambila loma mapawa a expliquer nakendaki na ngula Robinho mundibu te
pour na betaka ni na orchestre nazala ni midon na ebite na ngulu na ndeni Jacob Ilunga mokonza mpota pour moi Chamo Jacob Ilunga mosali mokonza mpota pour moi Chamo père Abadiegra mon ami depuis Australie quelque part on a peso mbote belé babi maestro mbote belé JCK nous les mystérieux on a peso mbote belé JCK nous les mystérieux Kalaming Tebakin et puis na monaki déjà inauguration il y a JCK nous les amis de JCK nous Angola na pesi bino pe mbote belé que bozali wana toujours ensemble na bino Junior Bosange Guilhem puis l'intemporel ba moi belé on a bikaneza ba moneza la Billy Bouka ça les trompe congolais malgré mais na muté maïdi Bosange yo ebi mais coach Nickson nga photo sola biso photo sola to ko album mais to sola na mamuke mais boni na minute au vitesse sa mokili ba Gez Mawete ba Innocent Balume oh ba le bela est français ba mais est-ce que na vitesse wana on mona mikolo ba Gez Mawete ba Innocent ba nini est-ce que makambo pena coach Nickson pour quand même te bo réseau ya est-ce que makambo okukango 100 disques invité na louf na kati na Angola 100 disques mbanga coach oh mais na biso 100 disques tu na JC bisa 100 disques Gilles Aebi 100 disques Angola ah ba masa na mikolo ko ba leader ba bato banzoto mike ba biso ba pesa biso ba Gez Mawete jeune leader na biso Innocent Balume et comme kama mabaya mike ba Robinho mindi banzoto mike donc basa la kimia ezali kambu succès Kishasa ça temps par temps bandima était pe Robinho lo ça succès Robinho pas ça succès donc temps par temps ezali nga pe na temps nga on okanga Kishasa ce que esenga ke na puissance na kanga Kishasa na okanga Kishasa ezana ngoteke ote magie mo e sala mate et bébé bandima était président Félix Azala président si vous comprenez mais lelo yende chef de l'état comprendre na embele nzemu moyo zolobela rate mino bolinga ko lobela bato babeta na orchestre bato te biso peut de l'orchestre bato te mais toujours le coach Nickson par rapport à bas côté mais tu es bien que la minute oyo coach Nickson c'est un artiste et un musicien qui ne vit que de son art qui est la musique actuellement aux en préparation en plein studio je pense je suis en plein studio le but mardi déjà dans que studio to soleil pe na yo na na studio Liloba na 14e mairie wana bato to balinga na embela mutu mo bonzembu nzete ambila loma mapawa mutu moko bien asola kitoko donc Maman Loma ma place sur na peso mbote kitoko na ozo sala pona mobile na yo poza toujours fort pour qu'il soutenir baza muke o ba pesi so ba confiance to embele nzembo noro mo ala ne libana na Sudaf asololi a chepela ranger que star embele nzembo apprendre basé na embele te biso ba pesa na confiance na mte nzeta mbila Loma ma power kitoko merci mardi déjà to ba na studio na to vide mambo na studio to ba lingi ba soutenir star ali boulot ali Boulot ali mais boulot oyo senga kaniaka senga kaniaka photo ça clip abi bi photo de passer to que ça ba clip to ça tout cela ça demande de l'argent nga sala ka l'arte na bato ba sala ka mbongo ba ali biso moto yebi ba moko banki banani mais biso tozali wana donc autant on a pour ça soutenir star yo kindoka mundeleza en marche autant on a pour ça soutenir nga na ali yo pozali bandeko ba ali ba ko benga ba contacter ba pesa makam donc mingi esenga mwa kanyaka coach Nickson kindoki ya mundelo pe lelo oyo photo panza ngona ma bien kindoki ya mundele za nsini kindoki ya mundele siku za ndeni taka nga kendaki lufu na mutuka na koti fena ata kechibo wa 7h du temps ba na komi na nga ya lufu ba to koti na ngola siko na komi na lufu balakisinga place papa na biso simo kimon bakanga kae na kasho mwa kota betaka loboko mire kabwana balakisinga on na otoke ba Kongo boy parce qu'on a komi wana te babisinga ke vie wana ta ba ibage nzombo na abandoke nzela na makolo na tuni mais nini ba pero ba longwa de Kishasa ti ba Kongo makolo parce que kindoka mundeza ni mutuka rapidement ta na minute ba otela na États-Unis kindoka mundele sere wera papa mone na TV zaki passe mais nga minute na minute ba otela nga par-ci par-là kindoka mundele yangwana kindoka mundele za chombo to bengana facilité mukili ta we na parler forcé ta lo ndeno zapi no wemba mo ya ona tala na pesa kindoka mundele ezana banenge te ba buleke yote na kenda déjà na ke côté mo boité na pesi ka valeur ya babilo oyo ba mindele wana basali ezate ke ba noir ba maelete ezate ke ba noir ba maelete mais na pesi ka na ndenge wana ezaka titre yaki et pesi ke to pesa kindoka mundele ezana combien de titres
Donc il y a un titre belé. Mais la minute où tu as des logos, tu as générique na Afrobeat, on a un belé, on a un Afrique d'ici dans Nzeta Mbila. Nzeta Mbila le mama power. Faut boire Nzeta Mbila le mama power. Nzeta Mbila le mama power. Il faut boire à on a boire qui Nzeta Mbila le mama power. J'en sais Amérique pas boire qui donc même moral. Bah on est pas kabola orchestre na bakishasa. Aro pesolar mo bolongo. Au long mouvement. Nzeta Mbila le mama power. Donc on a mis ça générique oyo nozanango na on a banda studio pour na 600 ya onde ko bimanano na kati ya kindoki ya mondele après blo muso etikali to koyeba onde après ba mikolo oyo ekoya mais oyembeli pe chef de l'état le komorwa raptre na bité est-ce que toi tu peux m'extraire le wango pe oui bazende makambo tango bakenda ki Genève ko signende bakore facha lobi natuna nanu baze bazende makambo peuple congolais tozala bomoko tosimbana makasi poto tonga ekolo wana mbela président na biso ebi mape kami te bo donc clip non est disponible déjà c'est là qui déjà kami ta eba no lega nango ponga na zo moi pour ma corps et puis moi ba déplacement rende zalaki bientôt là eba no lega nango et puis talaka voilà mon konzi na biso ti mon konzi na biso sika mwana poto moni ki chasse bo peto ezoya ba pesa eka nde moi ba pesa ndeka confiance ke akosala o ekosala ma et puis c'est un peu ça balobi j'en sais Amir derrière la caméra to pesi mboti belé continuera nyokola image ngo nyokola ngwana donc bo comprendre que tu dans ça moi makasi tu comprends tes journaux et comment est-ce que c'est ba degré belé belanga mais moi ya boy donc et c'est quand même bien hein, parce que tout le monde en manque la bonne Kinshasa mais aujourd'hui on est vraiment très ravis aujourd'hui moi ya ngo pour tout africain mais coach Nickson Kindoki Mundele est-ce que vous êtes disponible les conseillers yon ngozo moni lango déjà parce que clip mo déjà on est chef de l'état le besoin de on est dans la carte album tu wana za loro ya mokonzi ya papa ekolo papa na biso ekolo wana ezelo na ifo ko longa linette tango so mambo papa wana mokonzi ya mboka mambo papa eza à part donc yekuto te comme CDT kabola nzembo bete ofele pour mutu pe ote na leki na chaîne ba senga mbongo eza pété bon c'est la promotion ba zende so disque na ngeye nde wana ba ndose nganga Lyre ndezala donc kala mingi vraiment te donc so ina sisi afrobeat wana mba mona boaki pour na otende pe lufu na mambo clip mais to lobeli on pe na ngende lufu na mambo clip ya générique donc so na vidéo na sel ba partie mususu ba kangisi et puis de lancer un peu voilà. Balobi tout la biso à travers le monde, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Destiny of Africa Production, chaîne à Binomoko et puis ça a bien information à la source. Babi Césabo Lopez Césabo on appelle ça merci ming pour la disponibilité au biso pour la chaîne pour passer des informations. T'as le coach Nickson biso Kindoki Mundele baramwe bandaka la habité mais les lots enfin on a ta bon marché. Tous ensemble, les gens qui Amir, tous continuer à m'en mais on a en ligne Jacob Ilunga Moussa, il me connaît un pote de Australie au Talayo. Masalanga Chanel Maxime depuis Australie au Talayo. Billy Bouka sur les trompes congolais au Talayo. Masalanga le boss d'Angaï Mo Guilhem pour l'intemporel au Talayo. Je sais quand nous les mystérieux, on a passé mot pas au Talayo. On a retiré le micro yo. Au Sarana Mamouké. Au repès bango langi, au pesi bango langi. Et puis, on peut le numéro de contact dans le rapidement. Dans le zonga, tu clôtures ce qu'on a. Rappelez la CD dans le micro chez eux. Babi le mama pa wanzete ambila. Coach Nickson yeyo. Oluka libale yokomi kokimbe okovanda libala baluba elengi mwana mama okovanda oluka libala mama yokomi kokimbe okovanda libala baluba elengi mwana mama okovanda nana atindaki yo mama yokomi kokimbe okovanda babinze tambila lo mama pawa zenga likunji betutunga dibundi dia Kongo mame dibundi dia Kongo ke kwise papa kina yelelo tika nabili samboko yo hey alenda santa mawonda mayenda maronda mayende babi tozala donc mobala mundo ali mambo ali donc kolela te
eza riska métier papa wemba kufa na sene eza riska métier osaliki ndimbosi nde sida eza riska métier kazali ya longola drapele na terrain eza riska métier kolela te kolela te kolela te eza riska métier kazali ya longola drapele na terrain eza riska métier Faut kutu akufa na terrain babi mambo ezoya balela puissance balela puissance kocha sengi puissance ngeutala likolo eyiweyeye balela puissance kana bwaka na puissance balobi mambo ezoya bo s'abonner na chaîne na biso André de Kinshasa c'est bien moi coach Nickson marambo ali Destiny of Africa of Africa ezawana bo s'abonner Destin de l'Afrique et puis na pesi boss ya chaîne mbote sika ali Lapel Sezabo donc artiste noyo soutenir na sepeli po baya bazu image na nenga parler répétition pe rozala bien pour ba comprendre pe idéologie ya ba cri ba comprendre ndenge to pesa marambo bato to bala na nzeta mbila lo mama power DJ Rigen masala ngai ML masala ngai kitoko sika ali na sepeli na ozo sala pona mamutu na yo donc Michel Lutambu ML ingénieur na sepeli marasi donc ndeko na ngai to conseiller toujours masona ko besoin selo bokonzi na yo tsanga munduki na ngapo na zongi bina na ngmende na ngapela na kumbela ngomba ndenge zalaka donc ndeko na ngai na pesi bino merci pour comprendre le talent de l'artiste. Vous avez vraiment compris énormément avec nous, vous avez découvert l'artiste, il est beaucoup pétré du talent énormément et naba kombo o nabato o yatangi na o ngala tangi et même les gens qui ne nous connaissent pas au bas occasion autant l'émission soutenez l'artiste car il a besoin de vos soutiens. Sans vos soutiens à Okeneska Morote les producteurs, les gens qui ont au bas message bakabara mbongo to ebiona venanga costa da costa couleur véritable ko na mboka to so ngana na tongo ave donc no kona pena da code solo véritable ko na mboka venanga da costa patron na minute na Lisbonne na peso ya moto depuis Lisbonne donc tous ensemble venanga donc landela pena petit na oyo Nickson petit no timak yo Tony Mac Makambu j'en sais bien derrière la caméra en tout cas to CP la bino makasi mais to komi pratiquement na suka émission na biso to kepena poto chité awa coach na habité au petit numéro T apparemment bon faut maintenant besoin numéro ça va bien code mboka costa couleur code mboka costa couleur coach Nickson yeyo plus 243 85 00 72 516 plus 243 85 00 516 soki obengi okomi na WhatsApp mambutu ozwinga to sololi to pesi makambo et puis na loba mingi to boyi ba prêtre ya ba momi ba prêtre ba momi to boyi ko chambongo la mwasi pesa na rien chambongo la mutu chambongo la musala chambongo na ba cameraman chambongo na ba monteur chambongo na ba mécanicien chambongo na ba na classe boko la famille na yo tika ko chambongo na ba momi Michel Lutambu ML tika ko chambongo na ba momi ba prêtre ba momi nazolo ba prêtre ba momi bato nga la boaki ba solisi nga te ba prêtre ba momi des fois te nana ba prêtre moi ba momi ba lela ba momi fort donc ina leli babi jansi américain bala ba prêtre ba momi mboyo ba bongo a prêtre ba momi tina momi na yo ako ma prêtre na ye Kebala ba fo ba vie ako ma pe prêtre tia momi na yo comprendre Kebala Thomas na omega nazo bisayo ba prêtre ba momi to boyi faut ça le roi ba patron na biso mo boy Papi Phoenix oui Papi Phoenix déjà faut bailler bangala le place tozali déjà couloir Papi Phoenix yango nelo gayaro efandia wa na ndenga mabete sans succès na vanda na ngawa na ndenga mabete Papi Phoenix a bomba star na moi natanga kombo yete po via likolo des fois en tout cas merci beaucoup, merci, vous étiez très nombreux à nous suivre. Je vous dis un grand merci à tout le monde. Nous avons présenté d'abord notre commune là où nous sommes à présent aujourd'hui. Nous avons chez un bon marché, donc on a la couleur au hôtel Phoenix juste en bas. Qui donne tout solo Nickson, coach Nickson, l'artiste, votre artiste musicien, vous l'avez découvert son talent. Comment est-ce qu'il est en train d'œuvrer par rapport à ça, les métiers, l'artiste, musicien.
et to komi pratiquement la suka ndenge to so na bino que na pesa merci mingi na ba oyo ba soutenir biso parce que sans bino na musala oyo to zala vraiment mukie parce que ya liboso na nzambe sans nzambe to sala marambo te miko to simba ngote mais ami balez la rabino ba fan na biso ba abonné na biso o boza au travers le monde ba na biso bo pesa biso ba opportunité ba croiser na biso ne bino te remercier ka Jacob Ilunga Monsali mokonzi mpota pour moi chamo mon ami ba tellement ébélé je sais quand le mystérieux tellement ébélé venanga d'Acosta véritable code mboka César Lopez tellement ébélé na pesi nombo ébélé donc to komi pratiquement na souka émission na biso na habité coach Nickson peut-être abosani mo le moment rapidement chaud na ngala pesa mokonza ba changer nyonso ba liboso Phoenix changer aleki ba changer nyonso Phoenix venanga ndombe aleki tous les changeurs à Phoenix donc si mbuya babi Ndombe ende makambu vieux akangi tous les changeurs à bon marché Ndombe akangi tous les tout mutola ngala boa mutasuka ye wana vena ngandombe mutoleki tous les changeurs à liboso Phoenix babi soko ye na bon marché liboso Phoenix wana mabete Ndombe avandisa makambo wana lito ya mokonzi si babi yaka na hôtel Phoenix wana na se au moins la Ndombe azana changer moi bien budget na nyonso na ngolard na to na ngo changer pas na ye donc ta cause quoi tu na Ndombe mobimba toi mobimba donc la pesi merci la binotu nebola na rabiso merci la Jansi Amir derrière la caméra muto ça rabiso to la bien bon marché na bino kitoko bon na parti par là kitoko bo c'est grâce à Jansi Amir ye muto ça la main du maître pour son et la qualité maintenant ça bien editing mobimba nyonso tu ye moro Pichu Lumière président il y a Diamond Musique depuis Harare na Zimbabwe na pesi mbote belé Pichu Lumière famille César na Kinshasa famille César oncle bango tout na pesi mbote belé et également Kajulu Samba na pesi mbote Dada Markwe Dada Molongania fondateur Destiny of Africa na pesi mbote belé César Botabel mbote belé également to komi pratiquement la souka ce qui na nzamba zongité neto baka na ngai na Jansi Amir na chaîne na bino Destiny of Africa to komona na mbalasima peace and